Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut na ma fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona mbote partout place bozwami la canon yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment on a profité na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Dzunga otetela ke mafumbe mbote na ebele bele na l'homme ben veja Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville ya Malines mbote na vraiment ebele bele. Toujours émission, vous avez droit de savoir, vous avez un droit à quoi tout ça pendant ça la bino toujours ma solo na bino bien que ça la bino sujet na bino il y a bien comme il faut vraiment les loto on a analyse moko les loto lingi na sala na zankutu na binto na zanga moko na plateau na zo sala analyse wana vraiment bandeko basi musuba pesi ngai balobeli yango bandeko mibali musuba balobeli yango to me kampe na ko sala analyse na bani na bandeko mibali balobi souvent mobali azoluka a se séparer na mwasi eza rapport na nini est-ce que eza peut-être mwasi nanga lambara bien te mwasi nanga aza propre te ou bien mwasi nanga ebi ko soigner ndaku te. Vraiment, oh, les lots de kolobela, oh, on de kolomso mobile si j'espère mes titi m'a balancé les biso photo, bomoni photo ya makolo, bota na maman na biso oyo, bomoni wana aza mwasi ya libala, mwasi ya libala mais mwasi ya libala ava matana mbetu na ye. Est-ce que vous avez makolo lolengo ya makolo ya maman na biso makolo za salité to ebité atambola ki na bawenze atambola ki na ville nde sali ke makolo comme poussière na salité ndengwana aye ya matina ngo likolo ya mbetu vraiment yango balobi lelo tos mekano un peu ko salela nanu analyse sur nanu photo oyo bandeko batindeli biso lelo oyo na émission vous avez droit de savoir mingi mibali muso balobaka ke nga nazoki mandaku nanga d'abord pour moi sinanga aotchanga kimete moi sinanga za makelele musolo ba moi sinanga ebi kolamba te na mingi pe ba mituna ka to momona ke moi sa ebi kolamba te na ki fiançailles tant bozala ki azota on lambelo ta moko moko te lelo pe mingi na ba génération na biso mona petit nde bo balana na mobali bo em soupe na lambela ete non pour sokolele bilamba te et arrivaka yango mona bandeko mibale ebele ba oyo osala ka erreur bandeko basi ebele ba oyo osala erreur wakoti na ndako bo oyo akanisa ka oyo okuta yango te omoni ndeko na biso ya mwasi oyo d'abord mbali na yazo déclarer aza propreté ndenge nini souvent eza mutu mususu omona ala muki na tongo otali na d'abord misapi na ye ya maboko otali misapi na ye ya makolo omona ke mutu oyo aza propreté atala minini na okoka kolia te ndeko na biso mwasi azola muka na tongo ala muki na liputa na tolo na mususu abimi libanda na peut-être asolona oyo azongisina oyo asolona oyo nanu abrosé te nanu asokoli te mamoko pour obandi kosola na ok eza normal te mutu aza d'abord aza mwana mwasi avo bima libanda soki tombe ke ozano na douche ya katanda kutoza na douche ya libanda ndoko ki obimi libanda okoti directement na douche osokoli ou bien au brosser soko oza déjà oza na douche na katanda avant tia makolo na yo libanda il faut sokola avant bima normalement ezalaka bongo mais lelo tozomona na basi ya mabala eza bongo te omona mwasa libala ovanda peut-être banda tongo ti butu salité tokolo bela peka te ke basa mabala na ba fille peut-être bazana ba célibataire c'est que ozana ne pas na bino ovanda banda tongo ti butu ozozela ka RM susu copain na yo akoya po benga yo nde ozwa ke oh non na cha propre bona sokoli na pakoli poudre poto ke kokuta na terrasse wana pesa bokuta na so pazani na ndaku te bokuta na terrasse batu mingi ba osala bere wana kota non d'abord ya ndeko na biso mwasi mbala bia za fatigué alingi ye abinga na vie na nga na kana te ke na robota bana
na basi différent na lobaka mwasi nanga moko na boti na déjà bana ye wana na bana mais problème eza na mwasi nanga za propreté ko bana na bi otali na nzungo mwasi nanga lambelaka okokolela ngote okokolela ngote abi o mona même verre ya omelela mai esali na se wana esali ba jaune mona ke bazo sokola yango bien te eza pona ni bakolemba mosusu faut pas na vie topesa yango vraiment atie ozwi pena kolemba otie liboso bikosa no eloko moko te bana misala makambo baresultat ya makambo bana misala baosala makambo ebele okamwa mosala boteli patron libala bana misala ko atie patron kisi boye eza bamakambo ezokoma mpo nini moto okoki kozala ya kolemba même so ozalaka na makasi osala mosala te deux que de jour komi epa na yo faut sala effort osala effort wana yo ozalake non moto so aye epa na nga il faut mpe masolo ya bien eza bandako mosusu okoti na kati ya ndako me okoka même pas kopema okampa biso non eza besoin tofanda libanda omoni molunge boyeboye surtout bandako mosusu omona ndako ya climatiseur mais moto opema okoka kwa pema opema kwa mwa poussière mo boy eza pona ni po bato bayebi ko traiter ni ndako te opangusa ndako après une semaine boye tant oyebi ko traiter ni nzoto te tina ndako no pe oyeba te ozomona yango omona lelo mabala ebele ezobe omona mobala ake kolingelo peut-être aye mosusu mwasi mo boye akokai na ona kitoko te akokai na ona nini te ozomituna olobi yango mobali na ngai sika talaki nga bien avake kolinga mwasi oyo ye alingi lelo oyo eza mpona nini peut-être aye mosusu mobali aolanda kitoko ya mwasi wana te azolanda propre mwasi wana aza nango botala na ndeko na biso ya mwasi tomeka mpe na koloba ndeko na biso ya mwasi faso ya makolo na ye wana ezaleli toyebi te awuti na bakongo na bandundu na makolo nde makolo ekomi poussière bongo vraiment olali na yo mpe oza à l'aise ntango ozomitika nano d'abord bongo mpo lomona bato mosusu omona mosusu aboti omitiki omikomisi bandenge moko boye okomolela no mibali nanga zozolanga bambanda zosala boye azozongisa boye eza mpona nini oyebi kotraite d'abord nzoto te mwasi aza fleur pourquoi balobaka mwasi aza fleur basopelaka ye mai chaque ntongo fleur fo longola normalement olongola bamatiti bongo boye ya bien te ezobota pembeni nango ekoki obebisango eza bongo yango babenga mwasi aza fleur wana te eza kaka te lelo biso tokoma koconfondre mwasi aza fleur na mobali mbongo ya mobali mbala kozala opeso mbongo soyo mo oza no propreté d'abord osombaka elamba eumelaka te après olati elamba après une semaine emonana nango lisusu te mpo ani ozotia yango propre bien te fleur ezalaka te mpo mwasi epa mobali aza fleur te epa na yo moko mpe oza fleur eza loko oloni fleur na yo ti to bafo tia yango obongisa yango ata pelouse oyo so oloni yango to bafo banda kobongisa yango mpo ekola na ndenge moko boye ya bien eza ndenge moko na banzoto na biso. En tout cas, lelo, surtout na ville à Kinshasa, et comme a passé, toko tia micro baladeur, au moni bien metiti matière caméra cachée, au moni fier moussous déjà les après-midi, au moni une façon au tambo la lanze, là on m'appelle que mouto banda tongo, na kuta atama imutia simbi na nzoto na eti. Ozomona. Vraiment ezope ça passe ozomona mutu mususu abimi wana lati liputa na sengle azobima azotamone na balabala sans soutien azokende etali nango yete azana ye à l'aise OK bongo te maman biso akala bakole bongo te normalement moi si ava bima na balabala ou bien ava kota wenze il faut azala propre asokoli les gens nzoto na ye omona lelo mwana mwasi azotambola peut-être na kati ya ville aotambola na lipapa to boyite lipapa bon lipapa eza mabete kolata lipapa ya mabete mutu nso na ba akotambola na lipapa mo boyete ya bien trajet mulai bien il faut la normalement lipapa ne assez simple mais okolata na lipapa assez simple muta talio na makolo oui alobi que oui ça va omona nduzo tali manzaka na sika azolamba vraiment na petit ya kolia biloko wana ezate na kalwa ya ndeko na biso so mobali azoli embanda to est-ce que tropesa mobali wana photo lo baka mibali bazalaka na bango kaka bongo po linga na biso lelo koma mibali bazalaka kaka bongo vraiment wana ezopesa kitoko te to lukana to bongisa
tobongisa mwasi d'abord faut koyeba ko arranger ndako na yo koyeba ko entretenir nzoto na yo vraiment et kozala bien makasi. Surtout dans bana basi eza vraiment bien makasi. Bon un exemple ndeko na biso ote pourtant komi que peut-être mobali na yo azu photo na yo atie na groupe moko boye ya batu ba groupe ba WhatsApp ba ni bolo bela non sujet ya moi sinanga o et pe ça soni na pasi vraiment kitoko côté. Et ça vraiment kitoko côté analyse on ngana sala bino lelo yango wana on a fait la bino. Un grand merci à mon boss, mon patron, Papa Sibumbo. Merci papa. Bambo Tenanga, la famille Kamiende Bombana Londres, Dolly Kamiende, Karine Kamiende, Bambo Tenao vraiment aussi qu'aux amis. Puis Bambo Tena l'homme en ben veja Marie Moubenga solution, na poussé na ville à Maline, na Christophe Ikola na Ukraine, Bambo Tenao vraiment belé belé. Merci beaucoup na metiti ma to mon ani check. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo.